tala modèle Kofi Azole la maman na ye. Comment vous pouvez empêcher mutale la maman na ye bandi ko finga ye. Amemi ti cercle. Amemi cercle Nzambe. Nzambe na ngala loba nkono kufa. Prince Koto, Jonathan Koto, Tom Koto yo. Ana Koto yo. Ba oyembela nga nzembo baki otika nga na dernier demain. Na esa ba soki kaka bato ba maseke ba memi seke na ngai. Na olamuka. Soleil wang appliqué na mission moi déplorer le comportement et biso ba pandisa ngabi. Il y a un problème na falité à chaque fois bah je vois c'est toi ba ko chaque micro ba retourner ga ba question pour exciter alo ba ma. Wani na boya. Eloko na fallait sala bango. OK fallait ça bien na bango. Balinga nini fallait so ezala ka te mutu soki bani ko sala makambo amataka kaka. Akoma kande mususu. Ba balinga fallait sala na comprendre te ba misa ka tete na teso balinga fallait sala nini kona ba. Aleli maman na ye, Kofi aleli maman na ye, Kofi aleli maman. Et si ka maman mi akeko, atali pena bi moi. Bota la vidéo o ba tchaki Kofi azoya, maman mi sa cérémonie Kofi azoya. Tala ninga maman mi fungola ki maboko ya maman na ye na tala vidéo wana na bité. En tout cas, il aimait sa maman. Et puis moi na moi sur monoko solo, OK ne kolbake. Baza est-ce que maman na moi na Kofi a famille tala kana obato. Bana Congo, bana mboka na biso, tokutanaka awa na business class. Ici il y a jour, adresse Zagaga Moko, boulevard Jubilé, numéro 39. Awa, nakati ya Bella, Bruxelles, mboka na biso. Ici il y a jour, okuta tous les bana mboka. PDG Ebeo, chez business class na Bruxelles. Business class, le meilleur de Bruxelles, boulevard Jubilé 39. Chez Placide et Bio. On a ridiculisé nani jazz nanoli tab. A ridiculiser bon Et bon modèle à émission na songa za mko chaîne na changote. Bonza ko pousser muto le ba mabe a fali médecine suko le bina le ba na invité ala kuta. Et on lui dit invité vérité tina tina quatre intestin. Na monate? Voilà. Voilà jazz. Tala ya mutu fallait pesa mbongo garantie à loyer. Ani bilamba fallait kabela. Tala niveau azolinga a pousser kaka boussole a loba mabe a fali tina suka aganga ala kuta. Ye vérité nini ya zana ngokasi. Bon oya loba keza vérité. Ya loba kasi lukuto ya zokosa. Ngana condamné bino ba page. Amani bino ba page. Surtout zoro ma bien il fallait kakola bomba un jour à betakayo. Oh wa mutu na. Alors ngba kuna mutu nanga. Fallait kakola bomba un jour à betakayo. Batika ka point kima lo kwa mutu kima muyibi. Comment la maman comment ko tiela yango la maman la bouche autorisée kangama. Na ba abonné belé ndenge wana ba kanga la bouche autorisée. Likolo ya buzo ba comment bo tiaka n'importe quoi. Nous sommes déstabilisés car fali, nous sommes déstabilisés. Pourquoi? Pourquoi moi je suis salibino le côté comme les Kasima ya ba musicien au Vatican na poto pourquoi? Ah ça vous ridiculise vraiment. Ça vous ridiculise. Comment on va pousser ba to ba likam ma be obi bo so linga bo découvrir na fali. Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ndeko ya Congo. Tala agence ya voyage. Paix immobilier. Oyo ezali na assurance ya kitoko. Yango yo. Agence Orso Traveling. Ezali na basa
service mibale ya liboso service ya voyage oyo soki okoti okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso pe lisusu bazali kosalisa bato assurance awa joli kitoko na ndenge ya defwa te tuna ngai nini assistance ya visa awa nde bosolo ezali po bakolandela o joli kitoko ti okozwa visa na yo pe osombi billet na yo oke pepele mobimba ti na destination za kokende. Agence Orso Traveling bazali lisusu na service ya immobilier, c'est-à-dire masolo ya kosomba banda koteka banda pe koluwe bango nde baza na professionnalisme makasi yaka awa o consulter bango po awa o kosomba ndako ezali na ba problème te okozwa pe ndako o ezali na mindondo te pe okofutela na ndako oyo kindoke fandaka te. Adresse za kaka semoko Orso Traveling ezwami na boulevard du 30 juin numéro 369 commune ya Gombe, référence Kin Marché ex Pelustor en face ya Sonas. Soki ozana besoin ozo information nyonso okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 91 0085 008 tope okoki kokomela bango na boîte email obeti kaka orsotraveling@gmail.com Oza Mobimba. Awana agence de voyage pe immobilier Orso Traveling bazana professionnalisme na ndenge ya defwa te. O tolobaki te tolobi. Gardez bandi na yo. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment sans départ de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres Valdi Tambatuka Matondo Mingi pour la patience pour confiance au Bozarana na film news surtout des beaux éléments d'émission surtout des beaux commémorations surtout des beaux benga en tout cas et motivera avec impact na idéologie mais toye vraiment pour toye à Kasoli Kambarolo les amis mais avant toute chose si on a souhaité nous un heureux joyeux anniversaire na Chloé Kardashian, il y a Bruxelles, hein? Moi c'est qui toko, il faut qu'on ait maniqué de John, à bien la maman à Jack, donc Chimène Lopez en tout cas, joyeux anniversaire, na yo les hommes qu'on a yo, profitez vraiment, il y a son héros les ali, mais là son héros mais les ali, donc là au grand écouter non ma bé. DHL et Boeing na chaba dendo babi pour lanzela mais mbala sima donc na KPM en tout cas mbetama ela munayo avant la côte la maçon na saluer les champions Caps Kapanga l'homme à la rose c'est motivateur de tous les motivés père na mère na Lisette Lokange il faut que babi moi sikito maman sociale babi vaut mieux tard que jamais ba heureux joyeux anniversaire na yo maman en tout cas plein de bénédictions na yo vraiment donc full vraiment et on va c'est belé ça vraiment en tout cas merci na nyoso bo sala na rejoindre donc les grands colonisateurs bana poto bana mukilmo en tout cas le numéro lelo un numéro vraiment retourné sur l'actualité mais numéro et un bel bino bongo Manique de John ituni mais moi na père na ngai moi koko ba ma biso avec yene to meka avec obeta fama solon avec impact nyonso vraiment na ba effet nyonso ndenge zo lekabongo na kati ya communauté na biso tika on a salué poto banda masolo bonjour Manique de John Itunime bonjour Vali Tamboé bonjour à toi on a bengaka mon fils j'ai dit bonjour à tout le monde je remercie d'abord mon Dieu qui me donne cette souffle de vie malgré ma soumo mais aopé sapé mana et puis je profite pour saluer Goreti Louvoizo man hein Goreti Louvoizo Manique c'est Chipou qui motema ya Rite Misamu hein ba moté na bino vraiment hein le meilleur couple de l'année hein couple ba lobela ko couple nion c'est Manique c'est Chipou qui na Rite Misamu en tout cas bon vivre longtemps na pesa moté na ngana Alain Giga hein na pesa moté pe na Sam Kazadi na pesa moté na Ken Piana na Turquie hein na pesa moté na ba abonné nion sur Manique de John Tokos officiel na lela bino fort bien un protocole ba bonne guérison na yo vraiment le quoi déjà on s'est rétabli to ko ba bonne guérison pour te bomba moi maladie na pesi même bote na valide ta monani merci na plateau ouais merci Manique de John en tout cas ba abonné sur ba tala biso ba nyonso ba vraiment libako otala ngai en tout cas na ye vraiment na canal numéro oyo pour na s'excuser muke na moi ba te bele ba komelinga Manique de John bi valdi mabangeleki mais ba balinga na mingi sikoyo mais bité mabangeleki ça ouais pour dédicacer bateau bazolinga mani bato basaka na jalousie na dédicace faut boyeba Madame Bazaraj, elle va quoi qui a bon, on Goreti, bon, on Chimène, hein? Commentaire en tout cas et les Akinga on a epena ko senga bino vraiment bolimbisi mingi bo comprendre car maintenant nous salons mingi na suka pour ça la bien mais bana poto bana mokilima so nga na mbomoni nga ya vraiment na zo chance sur aucune des classes Manique de John
nazwaka chance ya parce que yango nde bafinga nga na chaîne to baso meki na makambo efasik to binisi Valdi soko lobi bongo c'est grâce à maman moko elle s'appelle maman Marceline Yanga mutabota tata na ngai mutatangisa ngai mutabokolanga lelo azo fêter bongo 70 ans ah bah bon anniversaire na maman Marceline Yanga mako en tout cas mako bonheur à toi bakisa lisusu 100 ans bakisa âge à Moïse âge ba Noël âge Sarah komaka bakisa yango vraiment otangisi ngamba mobile ko la Valdi là ça la fierté à internet chroniqueur wa l'équivalent na mayela zate merci Manikele toto kota maso na biso Manikele John en tout cas makogo liaso les ali mais là so mais koka batu nyonso maman social banga mona tombera jamais Manikele John toto mona bongo ndeto bande karana vina so rambo ana matanga to bande ko assister avec ndeki petit mikili ya poto ko na kokunda maman na yo maman mi akotaki mokolo ya vendredi na sa ya mabele la dernière logis na de demeure na habité mayo les kana qui on sali on tout monde assistance landiti na poto salinga bien makasi fallait alanditi na poto mwana muninga alandi ko na bango na poto ces jours n'écoute na chose na silité pour une fois que ne tournée d'Afrique alandi enterrement ya koko na bango ayaki tanga kufaki alandi enterrement koko en tout cas to sengi merci na ba musicien nyoso bayaki ko assister Vieux Rambo to sengi bino pe merci na ba oboyete bozala immortel bokufela kate hein to sengi bino merci beaucoup na ba acte na bino bo poser to sengi bino merci beaucoup fait la kate bozala immortel to lingi koyoka moko na bino te aloba wa kufeli potanga okufela biso pe tokosika voilà parce que liwa ezali kelemba je salue Noëlla Madinga hein babi Noëlla Madinga vraiment na pesi bambote belé mama songi na pesi bambote belé na sengi merci na bato so assistant ki Vieux Rambo na sengi pena merci moni biso pe to kendaki wana po to talaki kala kilelo te pour le calendrier sali kilelo yango to talaki kala yango to yaki matanga ti na suka na zaki on na Vieux Rambo na mwana donc après ça kenda ina te ayaki et kenaye en tout cas a souhaité ma condoléances en tout cas c'était bien passé et puis a voyager pe ke bien to pesa ki pe programme matanga ya Kinshasa na ya poto to pesa ki yango bande ko batali butalaki donc fali ipupa aigle akiza ega koyaki wana en tout cas makambo zaki kitoko koyamba maya kitoko to moni vraiment bolingo ezaka na kati na malgré vous dites de n'importe quoi malgré ba suggestion na bino malgré ba raisonnement na bino bango baza en harmonie alors bo c'est pesa na bino minorité voilà. Mais autant que fallait mo baté bébé bazalaki Manikele John to même bato ba déplorer que bana wenge bazoya te mais tout le monde avait présence ba c'est le scrum fallait pour nous linka na loba te mes assistance te na to de mama matanga de mama polémique musique te ouais mama matanga bon le scrum merci mais tu bi que nous kotonga merci quand même naninge songi na yo esimbité pour makambo le kai bien donc avec botala esalamité mais au mona ka aigle okokaité santé aigle balman mawa na motema ele la koko na ena mawa aigle sous le cas kapazuri ya mon boss l'homme à robot bah lobi aigle zaki on est allé à Bédachou le grand médecin de Kinshasa du Congo à Bédachou la pêche sur mbote ebele hein motema rythme ça mon manix chipoki le cash Manikele to betele solosko ya ambiance ele kana ka to mainyo se le kana kata matanga to mon nenge kofiolo mdazo e mettre na roba na wana babenga ni oraison funèbre ou bien ni témoignage tant zo betele solo ya maman na yabi maman na teka avoir même voiture potine na pas que tanga na mikili ya poto. Donc tant que le million les ana bat bando comprendre que le million raisonner ba bolam oyo peut-être les raisonner bolam ko na sala la vie la mutulokola mwana mwasi wana tengama mtilelo salika émission na body na jean toyebi oyo bino ba warrior bosoka bana été ba fan na biso en tout cas ba abonné film na film tilelo c'est ka tengama na esa bino atenga mazola sakanga belle fille atenga maboy ko azaka boy atenga maboy belle fille kana elongo te atenga mabatambola abo atenga ma na ko tenga mana yo ozo zwa via vie lokola G lokola yo moni vie za maseki yo ko kufa te mais là c'est vraiment immortalité ata goutte mon comme là ko kufa la pété oso yo kufa nga na seka mente mais ya yo na oseka kala modèle ko fia zole la maman na ye. Comment vous pouvez empêcher mon la maman de venir finga ye? Amemi cercle. Amemi cercle Nzambe.
nzambe na ngana loba mkono kufa Prince Koto Jonathan Koto Tom Koto Ana Koto ba oyembela nga nzembo baki otika nga na dernier demain na esa ba soki kaka bato ba maseke ba memi seke na ngai na olamuka nalingi bingambe na nga na ba mema nga Prince oyemba mélodie ana oyemba mélodie atika ko botika aleli mama na ye Kofi aleli mama na ye Kofi aleli mama esika mama mi akeko atali pena bimwa botala video o batiaki Kofi azoya mama mi osa cérémonie Kofi azoya tala ndenge mama mi afungolaki maboko ayamba mwana na ye na tala video wana na bite en tout cas il aimait sa maman et puis yo mwana mwasi ya munoko solo okende kolobake baza est-ce que mama na mwana Kofi ya famille talaka na bato et o créer besoin mabe ngana okondane bino ba page amani bino ba page surtout zoro mabe il fallait kakola bomba un jour abetaka yo oh wa mutu na alors ngakuna mutu nanga fallait kakola bomba un jour abetaka yo batika ka point kima lo kwa mutu kima muyibi comment la maman comment ko tiela yango la maman la bouche autorisée kangama na ba abonné belé ndenge wana ba kanga la bouche autorisée likolo ya buzoba comment botiaka n'importe quoi comme boye ba tek ba page ya minene botiaka makamba bien botiaka makamba bien mwana na Rafine so atiaki pena makamona na chaîne na ye elinga etama te po emoku toyoka ke te siko botala ba buzoba boke ko tie loko moko oyo pesi mutu mo bayebanaka na ye te o TV aussi ba villageois sonnie Manning de John est-ce que au cause la tout du grand si jana muki ya matanga pour des gestes qui ne sont au monde ndenge ma l'équipe vraiment couvre-feu malgré maman la corona des Yesu en plein en Europe mais tout le monde est marambelé mais Manning de John tous bateau tout panzara sango un peu partout banyo soba yo karabiso bande on a souvent un peu vigilant boz à la peu sévère boz à l'intègre maladie et bomi battu belé surtout ba noir ok Manning de John constamment on a sali bande on a se belé bana tête contre maladie on a qui kana bat balati masquete tu so balati masque balati masquete mais ko balati masque ba fali balati bango balati te on a makamba nde on a makambu maladie ba n'importe quoi ba pe ba mamba Manning ke ba yo karabiso maladie ezali ba boso ndende wana botika kolata masquete botika biloko wana botika biloko ba fete ngaku bana kutu kozonga classe na obanga bato bakufi ebele na maladi wana na poto bolingi kosala respecte nanu ndenge mondele lobi totala nde sokosolo bandenge bakobanga bakomola banoir mutu baobomisa bato po banoir babi bakongolais boza kobanga te bosala feti botondi na sala 4 personnes balati masque vraiment franchement pour ani bosala boye apota bokufa tokomi kolelisa biso bino bato boyedaka bandeko bochemso ba moins soko bolongo moins kaka tant que ozalaki mpe na répertoire nanga donc soko okei moins wa biloko chemso ba moins mais le peste tango créer moi manifestation avant mutako ta manifestation il faut la ta masque mwana bendana tuna ngai nini restaurant ewaka eye pona bino bato oyo bozana te ya kolamba te to pe ozana nzala makasi kasi olingi oliambala moko yaka awa na restaurant ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Bafongolaka kaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin. Na restaurant ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa ntaba brochette ya kitoko na poulet. Na restaurant ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya defuate. Adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Tope okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59. Na restaurant ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala. Eyokani garde bandi na yo. En tout cas, respecter ma geste barrière. Omoni te pasteur na prophète Roger Baka. Abimisi prophétie mo apesi message ke bande retour baza mikili mpoto. Ba deko regagner mboka po kalate ozala mabe babilo mo bon mutu mundu façon so ba congolais fo bazonga. Omoni vidéo ngote. Entendre ngote. Abeza prophétie. Mais moyindo il faut zonga.
moyindo fois zonga parce que Kardashian ba aussi peine malobo moyindo te to ba prophétie ya bakoko moyindo attaque etuni na bi moyindo il faut azonga parce que humanité ezobaluka babotelaki biso bokonzi mais siko tokomi na terre ya nzambe nzambe azozongisa bokonzi na moyindo yango otala la plupart bato bakufa ebele ce sont des noirs moyindo il faut azonga parce que tokoma représenter na mutu moko na prophétie ndenge loba Afrique mobimba tozonga na roi moko nde tozalaka kala mutu moko mutu ando diriger biso non na prophétie loba bongo toyebi te soki ozala na tango mais prophétie za bongo moyindo il faut aorekani Afrique pour te créer puissance na biso. Merci Maniki, on a déjà conseil en tout cas bande relation ça va pas passer. Il y a un mot de bien vraiment. Il y a un mot de bien surtout on a un bateau surtout solo na bonga ah oui que biso na bateau monde c'est comme si moi tétité c'est ça ma casse obi que bateau banga na bango te. En tout cas vous respectez vraiment et on ça la bien. Même que les gens dans tout mon vidéo mo bende ko na biso soleil wanga WhatsApp ancien quartier latin il y a tout bon bazala pena na attaque wana ba fali poupa ba bouza pela oui soleil wanga appliquer na mission moi déplorer na comportement et biso ba pandisa ngabi il y a un problème na falité à chaque fois ba jouer c'est toi ba chaque micro ba retourner ba question pour exciter allo ba ma ni na boya te pour ni réfléchir ça te biso soit poser biso ba question nga combien il faut poser nga ba question pour na ba poser nga ba question pour na fali ye tata le quoi il va poser question réfléchir ah man comme bomi moto te ata bomi moto mais ba bomi ka moto mais aye ba que non ata bomi moto sauf que va poser la question quoi ça la faiblesse en répondre quand monte ka bomi moto ba je sais ba raison ba question ba ya kana ngote ba ya na ngokaka yo personnel c'est une question mabete et ça tu peux penser que si ma micro te ko ça polémique te ba ya na ngokaka il faut réfléchir OK ye penande à travailler na fali et là qu'on a fali ça bango OK fali ça bien na bango balinga nini fali zonga ezala ka te mutu soki bani ko ça makambo amataka kaka akoma kande mususu ba balinga fali ça ni comprendre te ba misa carte te na te so balinga fali ça nini kona ba na éviter que mais bon mi moto le quoi bon mi moto on les alliés la linge sale c'est là quoi en famille alors ça on le quoi ça qui na TV avec qui na TV dika paloba oyo aloba na TV so kazongi na TV aulimbisa yo bon mi moto mais la prochaine fois il va répondre à la question là à réfléchir ça avant de répondre journaliste il y a une question voilà en tout cas merci Maniké journaliste il y a une question Maniké nga landila mamu c'est le carbone internet to monaki mission mo bande ko mumi balé bayambaki ndeko ya fali pupa na kombo ya busolo ay bokaki animateur ya victime bokaki allo téléphone ou atikale bona mikila poto mais na moni mission on a ridiculiser bango olobi on a ridiculiser nani jazz nanoli tab a ridiculiser bango ndé e bango modèle ya émission na songa za mko chaîne ngana chango te bonza ko pousser muto aloba mabe ya fali médecine suko lobi na oloba na invité alo kuta donc lingo bi invité vérité tina kata intestin na monate wana wana jazz tala ya mutu fali pesa mbongo garantie ya loyer bilamba fali akabela etala niveau azolinga a pousser kaka busol aloba mabe ya fali tina suka aganga alukuta ye vérité nini yaza nango kasi bon oyo aloba keza vérité ye aloba kasi lukuta oyo azokosa na niveau okende ko oza kolingi obligé un invité aloba eloko oyo lingi mais bato on se senti moi de maturité zali na mona pe kabu ya lekina kabu ya kutu mutu ta perdaka il pas de pousser gars non la supervision on est dans le Sony quel ridicule comment mais boussole ne yaki so moi ya ba ridiculiser no lit nga soki nga nazaki yo kolo chaîne na nga na chatter eza chaîne nani ya jazz c'est wana landeli kolo chaîne nga na oche mission ndenge wana te ba ridiculiser ba jouer na plateau jouer ça fâché comment si que l'invité yo linga kalo bani na boyo kana gine aloba n'importe quoi akomi na aïe abotika ko pousser mutu aloba likambo asengeli te na boto poser ba question d'attrape kaka ba question piège ba question piège pona kaka aloba makambo oyo bino bolingi mutu alingi na koloba likambo wana te pourquoi so no pousser ka aloba mabe ya fali il fallait inventer mabe moko boye il fallait inventer ma même boye et man que les gens côté c'est comme si il fallait pas changer leur comportement monsieur belé pour quand les agriculteurs dans longwe ako finga na wese na bien ako finga banga ba finga so fallait sala ba mabe banga ba loba
bakangi ba chante ya bana pays de trop le comportement fallait que on la musique à longue quand mise en disponibilité kasi alors ma bête donc pourquoi tozaka nango kala lelo sustain nga lo na film liboso na takaka mais na attendre na longwe a lo ba mabe pourquoi tout s'expose na ndenge on dirait lobi to solaté yo kasi bato lobi na fali ba solaté ba so problème na poto na fali au secours bangote nana même on a poto na fali te mobino ba journaliste ya motema mabe do komi ko landa na ba misa fali sima ozangi actualité ka ko landa na ba misa fali bozo linga bo découvrir nini eloko nini bozo luka ko découvrir ya na nga mira yo kito motema junior yo kito eloko nini bozo linga bo découvrir ezati nyo sona capable de déstabiliser fali nyo sona bo déstabiliser ka fali bozo na posa bo déstabiliser pourquoi moi bato sali bino eloko te comme ko de bozaka kasima ya ba musicien o batika na poto pourquoi ça vous ridiculise vraiment ça vous ridiculise comment on linga pousser bato ba likam ma be obino bozo linga bo découvrir na fali ça ma beni aboma bato ne bazana orchestre note na 14 mitou bon changer apprenez à changer laissez-les tranquilles. Ils sont restés là-bas. Mais foutez-les la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, sur le natina Kabouya. Kabouya, vous n'avez pas de ça, monsieur Bélé. Mais beaucoup de l'année, monsieur. Oh. Je me dis que je suis un peu dans ma musique, de côté de ma musique au Kala. Ma musique, c'est comme si je rappelle moi kilo pour nous foutre à ma taxe à l'État. Et bon, moi, je vais quand même que bakati bani. Ba monsieur va foutre à taxe, yenda foutre à. Te ko tshaba monsieur. Tu l'as tout mieux bon. Ba monsieur va foutre à taxe. Soka ko felo mini bakangi kuna mama taxe. Osoka fali bakangi makamba taxe mo teke balinga ba ridiculiser pe artiste ba ko ke non pe sous-sol ba ya sous-sol yenda sali kiteti ko kata ya toi état de trop ko kata pe makabani te do batale tande batambola ba banyama te ba samusana ba ngoyo ko kata ngonde ngwana te na tant que ko za raison te yo ko lingo ba respecter musana respecter c'est Alexis caractère na respecter abatuté moi likamanga to bomana ka yango wana ngana bomana makamba musique te respect ya mutu oyebi mutu ebi makamuto osaleza mais yo respect yo mimona aka yo o mimona aka yo okokata pa il faut balandela ye il faut futela yango amende batatana batamana batini na balinga mboka kende bien o futa taxe baninga bakende yo kasi classe za ofela bataxe wende bafuta ba mesete classe za ofela et alors dans la force ya kita ben oui tant siko batie l'école ofela ben pour wana bataxe il faut futa maka si quoi on fout on ne peut pas apprendre batunini batie papier sur katango sur boaki on respecte même pas bato ko samsana ba merci Manique de John que nous sommes allés malembe vraiment Manique de John dans les informations na moni le mo na vidéo na ko rata ngote na moni le mo na vidéo en tout cas Bedachou nini de John c'est l'histoire de go mettre sur cette émission. Olivier Mouton de double nationalité. Mbongo. Je suis allé voir. Appelle ça. On a bilongi. De l'eau à les à la pète. Et ça qui bien. Bâtiment que bisonde. Watape goga. Ba benda mutise sozo kitana ye. Ngaka kuta oboya. Ndeko mobala oboya. Na muni ndeko tonto azimbongo. Auka okabo ndeko tonto. Wana na mbongo te. Oike fala linga ba chembo na nzoto boyete bien. Ndeko tonto mbongo bapimeli yango me yo pesa ngo zwi kaka wana mamla bisot yope Sony ndende bossa mona kité basa boya kina ya kitaki na ye bazongise pena yo zongise so mona video te bazongise penza bazongisi ndeko nde fala sa lo funda salite Bedachou le patron Bogos Manique de John côté on a ligne na ça commentaire ya ka yo glissa amoni bed on t'a saoulé au pays Bedachou a timide qui chasse macasse on a 12 macasse wa pas vrai Alexis qui a vrai 12 akiti na yake na ye wata mawakaka bi nga simba dola ke belebo muninga atika approche pamba le bata important ba oya moyo foot ezate sikala benda kaka ebisa ke likambalito it kusabo ete azabe zambo azambia en tout cas bana poto bana mokilimba
Vidéo musu elekaka na kati ya communauté na biso comme rien mo mabe. Ko excita bato la haine eza mabe makasi. Na juste information pour mettre en tout cas na saluer ba mettre nyos ba na Turquie, atozaka na Istanbul, atozaka na province, atozaka na wapi. Atozaka na pesino mbote ba mettre choucha mabele mikiliste Schengen. Do nzamba rando vraiment en Europe na pesio mbote ba mettre l'homme Jean plus Bal la pesio mbote na mère na biso ba mettre Vandam bino nyos na pesino mbote na kati ya Turquie. Et ça, moi, moi, chroniqueuse, Saratola, tanga kombo na ye, comment est Saratola Obélix. Avec Tina Batu, Babeta Kenati, Azotina, Azobenga ba mettre, Tozana ba voice Sarah, Kena Oya Kishasa. Tozana ba voice, oh Yozotinda, Bozo Beta été ponani. Preza Bibo Beta ye. Preza na bino, quoi ça bisenga senga ba kise so na podium e koki était. Atinda ba Beta Ken kaka. Yo, Tozana ana Kishasa. Ki Obélix wana na ken mtakuta na abeta oka ngana abeta bino karate mkono kuta tuna mama uzu makamna saka na agence tuna uzu wana mkono saka makamna saka na agence loba ne fa fo finga bata musika ngayeyo akokolo bate tele mimi ne pola meyo mkono kuta na ngana sinye nzambe na ngana neka finga na okaka pa mafute matinga Nathalie ka papa Jacques Nathalie n'habite pas eza bureau papa Jacques ba vitre ezebele ah mais surtout kuta na libanda na ngana bambe bal. Olivier Moutonde de double nationalité, ma vie ne tombera jamais. Olivier Moutonde va venir Olivier Moutonde en tout cas DHL la commissaire vraiment nanda kulibaya. Libaya na CGM. Libaya donc Olivier Moutonde on respecte. Double nationalité en tout cas merci Vienne ngai Olivier Moutondo bolingo so Njil na moni bezo continuer ba Gilles Vassimba ne basungaga merci vraiment ya Pondu on a Njil les pas Gabon pas Gabon mon compte Saint-Denis donc miko na mo kanga pas Gabon na Tsemba muke en tout cas merci pas Olivier Moutondo frère Guirlain Mayasma ni que de gens na sona suka ngapa na petit nom de Chibambalo pour fêter anniversaire de Chibambalo moi sa taille Chibambalo ba bon anniversaire na vraiment de Chibambalo que mon Dieu t'apporte de bonnes choses hein de longévité que tu sois en bonne santé en tout cas la pesi manik tupuki Cashmani bambote ebele motema ya rythme samo na pesi prince babi mbote les bébés, les beaux garçons de tous les warriors, dans les bébés chéris de tous les warriors. Naomi Sanduku, Naomi Kamba, fille à longue jambe, moi na Kamba Kamuzuna, on a PCP Bambote Belé, Anandong à la fille du roi, à Monica, on a PCP Bambote Belé, on a PCP Bambote, na babonné sur Tokos, Bobangate Karaté, bah émission, tout ça, moi temps et quotidien, moi 5 jours, mais na co-activé en tout cas. Alain de BCBG derrière la caméra, bah merci na yo Ebélé, na tikel va dire tambo plateau. En tout cas, merci na baya sur télé biso bana poto koto ko chana c'est vraiment na saluer batno sur batala la biso en tout cas na mon père na Guilène lo quoi ya mère na bibi chez Koula zaki na biso pourquoi pas écouler patience la référence bruxelloise mère na Olga Mbimba ya Pembe Cheron Kulutu Alain Mokemo Anisi tout l'américaine Dadi Ti revient na ngai pourquoi pas Dadi Chombo fondation Astribienne de Gorotu Louvoiso Iget Mulumba papa Firmin Infinitif Gilles Vassimba il y a Tania Moukoko Miss de Londres, pourquoi pas Maman Blandine Moukoko, il y a Vienanga Misty Champia, London, on a plus de Jack Pombo, il y a centralisation de Paris, Letibou, il y a Voandou. Letibou, il y a Voandou, en tout cas, le bureau Rotanan, ça voudra vraiment avec l'impact de l'idéologie. Batando, il y a un guichet sans des bango, Letibou, il y a citoyen du monde Voandou. En tout cas, merci à nous sur Sali pour la lobby. Ils ont drama Magie de Londres. En tout cas, merci à nous sur Rotala Ebiso. Awa nde vraiment de base so ngo vanda na kiti ya kafu bobini motonga boberge na Kinshasa beta pena tour na 5-7 olobi maître la lac Edouard a vraiment 5-7 pas le notable Kula Botch en tout cas aux a décidé li baye kota awa na yo lo ba ko maître yo lo ba muke maître Loba Mouké, en tout cas la CPL à toi, parce que mon ezali c'est atelier qui la botte, là qui doit 7 Yves Matadikibala, Yves Milanda, en tout cas la CPL émission Makasi. À tout le monde parce que m'a plaisir le canal le bal sur en tout cas. On a là qui doit numéro 107.
juste na là qui doit venir là qui doit kaka en face ya na bandala na bandaki Kimbondo en face ya onini honorable Kovoingila okuta biso tozawana okuta na télé mozana na kiti ya kitoko soit to bengi papa na biso journaliste a peso numéro peso ba coordination so ça ko zo biso to kana sepeli makasi. Merci na Sandra Bouka, merci na baño so bazo yota la biso libako yota la biso Yolande Zo en tout cas Yemo Sarah Baby na pêche mbote Sarah Baby Kier en tout cas plein de bonnes choses na yo clôturer mission en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Alain de BCBG, merci à Liezer Oazaki bona derrière machine na epona misapi madaka donc régie finale bon s'abonner massivement dans le site.